Mama, kozala na mibali ebele nde lobi te koza kitoko. Biloko moins cher na wenzende benda ke bela ba client. Au style auto travailler ça oui style et permettre bien sûr travailler race sur la musique et que bien n'importe où ça on donne en temps réel. Il n'a pas pris pour tout. Dans mon tout bon ça pendant les bosons en maille et qu'il y a au humour pour choisir na ndenge na yo et ngana za na pona. La radinité il y a basi pour na culture na biso mona donc respect n'est pas maman. De ceux qui va musique na biso et ça chanter lingala partie muso portugais et na balangue muso et faciliter biso na communication pour musique dans la frontière té. Oh je te dis Anna, oh je me dis, oh je me dis, voilà. Quand à mon parabèche, oh je me dis. Muso n'était pas autoza et pas ça c'est qui beaucoup la boss na biso il y a place dans Sokotali le rôle à IOP, il y a innocent et Betama Liboso Awa. Production en banda Awa. Et pourquoi pas Biso, to Betapena Vassal Morabo. Donc, les filtres, surtout par rapport à moyens. Ceux qui battent minene, ou Tozarana Bango, Bazo Kota Marna Biso, et Bazo produire, et Loko Toza, et Usa Katsina Biso, donc nous allons bien. C'est un nom, c'est Jalova de Dia de Osto à Bensuado. Completar a idade, por isso todos cantamos. Essa determinação o nazanango dande yango laksi kumbula nango wangla ya kuza. Essa musique moko ibandi déjà kala bon biso pe lokwa toza na vision ya ko tombola musique na biso ki na niveau international nde yango to landa pe ka banzela. Kitakataka lingomba eza ya yo no automatiquement la sanon ke non ngamo mukolo ki ona guitare zaka po loko na ngao ko mona ngo kizaka zaka bon comment ngo boza ka respect à tradition donc biso tozo culture na biso et na musique na biso to ngato komisa ngo na niveau moko international. Ouais loko la ba boss na biso mams julisma pour battre message na minene na mboka na biso donc ba puyar ba musicien donc so ba kotima na biso da pepele lokola ba boss Zakari ba loy construction ba tonga ba danser na ba moko yo et donc bango so ba kotima na biso évident avec ndra liboso Lelo journal 244 music Simba Benda Empire Suite Wangler Yakuza. Nous sommes censés à Kubunda bagarre, tout le monde a déjà déterminé. Et na niveau ya bangola a ko mona déjà prêt tout devant donc nous avons travaillé on a sala na yandimami. Single am sol louange au bateau tout bobi na Deborah. Donc yango ande kam tena marché au bientôt là tout ça clip nango mais aujourd'hui à pesa on a le droit pour nous bientôt payer tout poster on déjà na ba TV ya public na biso elona kata ambiance na sa musique Wangler Yakuza ba whisky na meli epenga bakuti na lukata Deborah tombola Deborah libeli sa avocat ouais ba lobi site ezaka moko na kata ngula site ezaka moko otolobela angola ultima hora ya ingénieur bravo donc yango de kaka oyo ko permettre bino nyoso za nango posa pona Wangler Yakuza oko mon ango kuna kati bo s'abonner vraiment massivement na Angola ultima hora ya ingénieur bravo oje modia chuba kantamu parabège oje modia lelo mukulu nanga lelo mukulu nanga. Bonjour très chers internautes, chez vous ça le poids de l'air. Avec votre fidèle présentatrice Célène Bao, fait à autrement appelée la fraîcheur de la presse. Léon a un bel bino, et moi bina biso, moi bina colote, moi bina kata afro, moi bina kata afro music. Pour moi bina colote, moi ba Moïse Mbia, ba Mike Kalamba, ba mwana ba peka lokola kabiso ba. Donc, babi, faut pas que le bat trop concernant, bah, ne touchez pas mes ouais. Et on Léon a un bel bino. Mais c'est Wangler Yakuza. Expliquer biso musique na pour azobeta Afro House. So mi pensa bomo na Wangler Yakuza na présenter bino Wangler Yakuza, boîte de Wangler Yakuza. Boîte de Célène Barfeta. Merci, ma bonne santé.
te santé pinaka ndingo mona. Tonto qui vraiment ma solo ya Rwangle ya kusa trop babi que non yé mutakangi Luanda makasi mikolo news ezaka moko to actualité na kati ya Luanda tikalika Rwangle ya kusa OK kuna mabele savoka ozonga boekitsaka tsaka donc to comprendre te Rwangle ya kusa okoy ko expliquer biso pourquoi Rwangle ya kusa. Ouais, Rwangle ya kusa donc tozonga na dictionnaire mutu nyoso yebi yango donc eza détermination ou nazanango dande yango l'accès kombo na Rwangle ya kusa. Rwangle, c'est détermination. Rwangle Yakuza. Donc, ça, Yakuza, tout premièrement, ça détermination et loko nazana. Donc, ça, moto ça déterminé, ne loko alinga sala. Donc, Yangwaza Yakuza. Donc, le reste, il y a suite. Moto soit vérifié. Na kumbo Rwangle Yakuza, il y a des détails ou l'accès Yakuza. Donc, marque Rwangle déjà monde entier ba ebiango. Et ce logo est très efficace par rapport à la qualité. Et on a peu qualité nanga. Donc, ça vraiment compétent par rapport à on sala ya wana za Rwangle Yakuza. Rwangle Yakuza quoi expliquer biso obandi musique wapi to obanda kaka na afro music to obanda ka peut-être le kaka na ba maison mais to le kan orchestre moko boye obeta rumba expliquer téléspectateurs dans la ultima heure au bazolanda ba me ko combat Rwangle Yakuza abimela wapi pe na musique ni. Force personnelle tout premier d'abord dans musique bandikala. Bandikala biso na mboko toza ba regressado to botami na Congo to yeko vivre sur na mboko na biso toza na Angola et musique wana bandakala sika to vanda ki wana toza ki na ba produit auto sala ki o ezaki o la ki sa ki to na eloko wana et na Angola to yeko développer en par rapport à musique pe to kotia yango to esaka oyo publier senga depuis kala oza beta musique beta ka oza beta afro non beta déjà depuis kala afro depuis au banda ndio lobby. Bon premièrement kala wana ezaki style ya musique moko anda ko reni na époque wana banda benga mingi coupé décalé et to travailler ka yango na style na biso na masana moko ke sali en passant Big Boy la menace aza rappeur ou akotsa ki pe rap na kati ya coupé décalé to travailler ka nango et puis ça qui za style mo ya afro andro ya coupé décalé et lelo yango ndeka to développer na o et salama lelo. Tant que tu n'as pas d'intégration, il y a showbiz, tout le monde a la musique sur la lingala, portugais. Précisément, Rwangle na minute on a koko loba comme Céline. Depuis que non Rwangle a pas trop lingala, tu habites na kata showbiz oza toté. Oui, premièrement tout ça la langue oyo. Ils ont ça la que non, ba communauté na biso ba yo kabiso facilement pour bon di ba senga go le Congo. Et tout travailler na ba langue oyo et c'est un travail pour n'accomplir sa capacité na batmusu ba yoka biso ceux qui ba musique na biso eta chanter lingala partie musu portugais et na balangue musu et faciliter biso na communication pour musique za na frontière et à part nzembo yo ki wana ya louange na biso ya Deborah et ça peut nzembo di beta match Deborah za louange et ça le titre na za louange pour toujours louange to côté on na kati ya afro donc ce que yo ki na nzembo na be mo na 100% ngasuma et yango ndi epesa biso fruit wana et à part wana tozana ojemodia o ebetama afro donc chanter na bandenge mo musumeza lingala portugais donc to intégral pour nos CPSA ba téléspectateurs dans la ultima heure na ba fan na yo Rwangle Yakuza betana parti mo boye ya musique no na o lobby ya portugais est-ce que côté portugais moi ndambo kaka ya kama 2 secondes e o agradeço Deus. Ele me deu a vida, o seu nome seja louvado, dia de hoje estou abençoado. Completar a idade, por isso todos cantamos. C'était merci vraiment. Mais à partir comme les arabes. Bon, on est appelé rap, tout ça on a quatre afro pour style auto travailler ça oui style et permettre bien sûr travailler race sur la musique et que bien n'importe tout ça on donne en temps réel. Et tout adaptant facilement tout peut saper public ne sauf vraiment bon au bazar pour ça. C'est bon Rwangle Yakuza tout monde que non ozobeta na kati Luanda to musique non de utkoloba afro house peut beaucoup de rap na kati même si en tant qu'artiste et musicien comme ngapesela na kuta pe ba collègue na misusu to ba ya misusu na kati ya musala oyo pokuti ba misusu na kati ya musala o na afro bande connaissent ba congolais misusu na portugais pe. Oui, normalement, musique est bandakala.
arrive nkono da ba betango banda kala à l'époque où avait beaucoup l'union sur vivre la musique landa donc ba te bilo ya communauté congolaise où travailler sur la musique wana ndi ba ko mo landa bantana bon donc eza musique moko ebandi déjà kala bon biso pe le roi tozana vision ya ko tombola musique na biso ki na niveau international ndi yango to landa pe ka banzela toujours respecter belé pour na ndenge angola tozana ba scène morale tant ba c'est quoi tout Pedro tozana ba prêt tout chaud ba filo de zoa ba nero americano ba skoki ku ya ba maso ba beta beta ja o to ba to belé ba yo kapé donc tozana ba te belé na communauté surtout na ba DJ procureur ba zo beta do ministre Kabelo do ba to so beta ba za mo belé o sona mna ndotanga ba kombo yo mo obosa DJ Mambanda kufa oui ye pas ça confrère na o zo beta mais tozana poster ba produit ezo kana po musique nde ngwana photo sala ka mingi bloko mo boyi na ozawana batu ba yo kayo et ça la rend bien. Nande tout le monde a basala comment ba échange de paroles yana basala na ba lega ils ont ba beef non seulement comme si fosse beef ba beef yana benga ba battre oleki ngana yembe comme la partie ba beef andi ko bifar yo beef ça comme ndeza la ka non ya fara o monike non na kati ngola pinza na ba misenu o uto tanga siko nani open soit un pende fara non nga wangle comme je suis quelque chose na bimina tanini n'époque nanga donc so na tie penza ekei bongo penza pe na olonga kung faya kun on a force un contre tous on a utilisé donc nous a censé à kubunda ba bagarre tout pour nous déjà déterminé et na ba niveau ya bangola a ko mona déjà prêt tout chaud devant donc nous avons travaillé on a ko sala na yandimami et comme on a DJ na biso pe o bazai belé na kata Luanda o ba travailler pe musique lokola biso donc on est capable il y a tout il n'a pas prêt pour tout donc tout bo tsa penda liboso na ngai et que o yumo pour choisir na ndenge na yo et ngana za na pona donc on a temps se défendre tant on est prêt tout chaud na se rappeler na clé production o ya prêt tout chaud c'est que na kata clé production to mona kuna ba nero américain scroque ku ya banani na bango nyoso respecter makasi nani respect, je dis bien respect. Non, on va rendre Yakuza na respect à quel tel. Bon, respect à l'Ibosso, le bandit non a aimé donc près tout chaud, il papa dit na bango, ba filo de jour bazana la musique bazon c'est la bisonga et ça la biso bien. Et bah je crois que ku bazana na danse na cri bon nest ba bangola a bandi mami donc ba respect mingi pona bango po ba sa musique moko boepé. Oui, c'est pour ça. En plus, na partie de pas DJ, procureur bazana ou musique nae et je voulais pepele ou non andimambi par rapport ya tourner tout ça là pour te donner la visibilité. Misale et mona. Ok, merci Wangle Yakuza, merci à tous les téléspectateurs de la Ultima Hora. Payu Baout Baolandanga, Vienanga Roki da Silva, merci Miguel Enzo, merci les sous na bosanité. Serge Tata Kibokolo pour nous permettre de faire l'émission dans l'espace. Babi open da longe ya solo. On est longe VIP ya solo. Serge Tata Kibokolo. Non, il y a vraiment na Luanda na ebi na ngati. Na éviter, il y a na mona na ngati. Et na craqué, il y a vraiment un longe moko boy et un ridoté ou ils a ridoté mais et comme c'est un fort donc merci na balandi tout ba fidèle ya Céline ba fait ba tout ba sepela na ngasi j'ai vu les questions na bosante ne sont bokani balé qui na bosante ba ya ngai de baga mauvais gauche na bosante Dorcas Manzambi Arnaud fidèle babi les fidèles de Fali Poupa international motema ya Yanka Arlette ingénieur tout le bravo pour continuer la carte émission biso senga pesa biso comment extrait mon keto landa musique ya Mr. Wangle Yakuza. Oh je te dis Anna où je me dis où je me dis quand à mon parabèche où je me dis où je me dis où je me dis quand à mon parabèche où je me dis lelo mokolo nanga 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 lelo mokolo Royce Captains lelo mokolo nanga gachaze matuza na yendi na bini pogeza mokolo nanga na bengi bayaya balati kitoko bafete nanga elongo
bien habillé kamoko pomba la swag ma chérie ya kubu batonda banzoto bafandi nanga elongo tozo mela mela tozo bina bina polelo mokolo nanga oje modia lelo mokolo nanga lelo oje modia lelo mokolo nanga lelo journal 244 music Simba Benda Empire Suite Wangler Yakuza extrait au bout que ya single na biso o ezobima ya Mr Wangler Yakuza intitulé Hoje eu meu dia boyoka penza portugais makasi penza pesa mikona merci ingénieur trop bravo Nathan nao merci à mon vieux Rocky da Silva merci à mon vieux David Lutete babi pour na soutien au pesa nanga tout le temps si boss salut la merci na ba conseil na yo na bosente Miguel Pedro merci les surtout Nelson Bokani baleki babi mbinga na 4 Serge Tata Kibokolo merci pour l'espace au pesa biso permettre biso ça la émission 4 nisika o OK Wangler Yakuza expliquer na ba téléspectateur dans la ultima heure na ba fan na yo na ba fidèle yanga Slen ba ofeta pourquoi intitulé na single oyo Hoje eu meu dia Hoje meu dia za mo portugais za phrase mo portugais o la sila que non lelo mokolo na oh non to mona te na musique na bon premièrement eza idée mon soit qui pour moto sur un jour anniversaire na aloba lelo mokolo na portugais aloba hoje meu dia donc nzembo wana eza nzembo moko ya anniversaire oyo mutu nyonso akokoma na mokolo na ye atango ekomi nzembo na ye donc eza idée kaka osalana asala nzembo po eza nzembo osilaka jamais pour une fois qu'il tombe jour anniversaire na yo okomisa nzembo na yo Hoje meu dia lelo mokolo nanga bino mo botiko ka réponse à Wangler Yakuza Hoje meu dia azo se référer par rapport ya non lelo eza mokolo nanga comme anniversaire ezalaka pona mutu nyonso mais pona lelo eza yanga donc eza ba œuvre de tout le ba artiste akufa quand même musique akufa jamais moto akoyeko kufa mais art nae esala etikalaka donc Hoje meu dia etikala pona ba fan tout ya Wangler Yakuza ba o tout balanaka Wangler Yakuza donc bon continuer toujours ko la musique ne savent bien quoi na lo baka bongo Wangler Yakuza ngapenda question ngeza boy idée wana ya ko intitulé single ona kombo ya Deborah Libele Savoka j'en profite aussi à saluer camarade nanga Deborah à partir du Brésil Deborah Clamor Deborah merci babi madame Kevan na kati ya Grèce idée wana penza wa intitulé bongo bon normalement titre ya single na biso na za louange donc titre na louange ko bato pesa ngo komona poza refrain ya nzembo na lolenge na yemba yango Deborah Libele Savoka bon par exemple na ba leçon on appelle ça na kati kuna poza ba les chansons mo za na ba leçon à tirer za pena ba conseil belé surtout pour na bande kuna biso c'est là pardon ma belle Savoka eza na ba leçon ebele o pesa na kati bande kuna biso basi ma belle Savoka non normalement avocat eza fruit o mutu ça se pela parce que forme wana et pas moi si impressionnera mutu tout donc mutu se pela na ngota la forme wana ma belle Savoka c'est la forme bon eza ka forme ya fruit o non na lobby et forme wana bato balinga ngo eza ka rondre Savoka ici aza rondre na kama songe bima bon forme wana automatiquement bato nyonso basepelaka nango mpo bamama donc yango balinga yango donc oyo alinga yango te na surtout ka balinga nzembo wana nde bato balinga yango lelo abina yango mpo eza nango buzoba te eza kaka no tobeti lisolo eloko moko boye oyo bato bacomprendre kata chanson wana c'est tout. Merci Wangler Yakuza to continue toujours mpo nga na okeka na baono nga na kangi Wangler okotumbola kitsakataka no simbi batelespectateur bamona kitsakataka oyo importance nango eza ni poto ota yoka pe kitsakataka lingomba eza ya yo no automatiquement la kisaka noni ke nonga mo mokolo kilo na kizakazaka po eloko nanga okomona ngo kizakazaka bon komona ngo boye ezaka respect à tradition donc biso tozwa culture na biso et na musique na biso tolinga tokomisa yango na niveau moko international tozana na respect na tradition po tobengi yango afro donc afro wana tozwi nano oyo eza africain et tolingi tokomisa yango sikoyo na niveau moko international donc yango ezaka basymbole ya respect ya tradition po oyo eza art oyo osomba ngo boye to mo osala déjà le mot sacré
ezolo mo na sacré aussi na tradition na biso na bokoko na biso oyo ils ont représenté le respect de la tradition qui est au Kenya. Donc partout, dans le monde, on a un africain et na utina qui afro na biso moko boy na Kenya ngo côté mo. Ozelo moko impressionnant nous soit no luka mo nango aluka tuna ezanini basala ngo ndenge nini to pesa pona nini. Donc yango na kana maboko nanga et symboliser le respect à la tradition. Donner respect à la tradition na ngai. Merci Rwangle Yakuza. Rwangle Yakuza, okoyi ko expliquer biso na ba téléspectateurs ba difficulté o beaucoup ta manango nakata monde la musique na bino ko banda na studio to difficulté na ko banda na komana ebite soko somba ka upa o ko expliquer biso na balandi yango la ultime heure to ba comprendre soki bo somba kaka to bo koma bino moko pe na kati ya production comment bo sala rapona ko passer ça y ça y pona ko bima quoi. Oui, la difficulté est tellement trop dans la musique, dans la façon de faire la musique. Pour la difficulté, il faut que les moyens financiers pour tout ça, il beauté. Comment idée ou inspiration au commis pour le tuer pour comment produire consommer la musique et les canaba étape moko oyo esenga biso makoki mo belé pour et comment produire pour ça. Donc la difficulté surtout par rapport à moyens. Ceux qui battent minene ou tozarana bango bazo kota marna biso et bazo produire et loko toza et usa kati na biso donc nous ala bien ba difficulté mingi to kota na nka yango pour kulungula et loko lokola idée mo za kati na yo comme ça on s'en ba yo kango donc ça nous doit beaucoup de moyens. Ouais lokola ba boss na biso mams julisma ou bata ba mesana minene na mboko na biso donc ba puyar ba musicien donc so ba kotima na biso za pepele lokola ba boss Zakari ba loy construction ou ba tonga ba danser na ba moko yo et donc bango so ba kotima na biso évident et kendra liboso mam si oui déjà ça na tanga kiem ta liboso mam jolisme donc ba on dit ba simbiso neti sika otoza et pas ser stata qui beaucoup la boss na biso il y a place donc sokotali lokola yope ya innocent et betama liboso awa production na banda awa et pourquoi pas biso to beta pena ba salle moko donc yango wana penda ba misa misu pe belé ba uta kalibana na ba obata ba projet ko ya déjà to big effort beta so biso ba tout ça déjà pourquoi pas to comment pena ba place wana déjà ba contact ezali ba numéro ezali donc to partenaire ba shona bino donc ba contact ezali donc pose Wangler Yakuza azana bureau na ye et ezana ba numéro yo benga pour contacter artiste araya na show na yo na fête na yo na soirée na donc il on est sur organiser et c'est ngana angola ultima heure ezana ya ingénieur bravo ou donc tout le monde que non pour na yende PBP marketing ya mamono et ça la mara bien à niveau to sali angola et OK merci Rwangle Yakuza. OK Rwangle Yakuza merci na yo Rwangle Yakuza o ko expliquer biso Oti koloba dans la tuna que makambo mabele sa avocat bi que non au pesi ba leçon na kati ya chanson on intitulé louange ba leçon oyo pesi tout mo na kati ya musique ya lelo respect na femme africaine tout mo na ngote donc to comme on a trop de nudité on sait pas pourquoi tu peux nous expliquer. Bon, automatiquement et dépendamment de notre conception de la chanson ou et la réalisation pour clip tout ça de la réalisation je dépend de la musique yo yembi donc et loko yo yembi réalisateur azana droit ya ko la kisayango donc ya ko luka réaliser on a quatre clip pour muto autant la clip à comprendre loko yo et pour musique ezana frontière te biso to yembi na mnoko na biso et surtout que musique ne comme na mboka mobo et faciliter ba musuka par rapport à clip à comprendre le scénario et les clip à comprendre maman que loko bon yemba ezaka te pona dinta bas biso batela ka dinta ya basi pona culture na biso mo na donc respect on n'est pas maman et yango wana kaka. Nous sommes jusqu'à la fin de notre émission. Rwangle Yakuza, pour finir notre émission, question nanga suka na ko tuna yo. Na kati ya marché musical. Single nini ozanango na minutes auto bi que non ezobeta. Pour aujourd'hui on dit na ne bimitet. Eza prêt pour na obima bo lambango nan. Oui, single toi pour le moment na terrain ezaka louange. Single na so louange au batu tout bobi na Deborah. Donc yango ande kam tena marché ou bientôt là tout ça clip nango mais
aujourd'hui on a le droit pour nous bientôt tout poster on déjà na TV public na biso pour batala on doit produire déjà na marché à consommer. Ça va dédicace na yo. Ouais, na saluer tout premièrement ça nga DJ le tournoi de pasteur auto en activité monene na les 4 na piscine na biso ya palanca VIP na roi aga biso zo to ya na tout célébrer ou tout kutana. Et donc tous en pendant la piscine VIP donc tous en saluer tous les amis de Wangla Yakuza ya monde entier y compris tous les samouraïs de Kingston au bazar na sima Wangla pour na la Yakuza et ba masa ngai tout bazala na mboka oyo et na saluer famille na ngai ici les amis bango venant ben les Gabonais oyo donc yes Samarambo Maratro parlo du centre les guerriers dans DJ Gloire MP4 venant Bodig Matadi depuis Paris dans la minute nabi que non makambo zali makambo za bien et ba masa na tout baza misika na obaza pembeni na pesi bango mbote mbote vraiment la pesi pas bien en attendant que depuis Paris na raisonner sur DJ Ken babi franchement de Paris DJ Ken vraiment venir mission na à Paris penza ezoto ça Rocky Dassi va partir à Paris mbote merci sous Dorcas Manzambi mbote à partir à Paris na bosanité va à Paris na continuer boka vient na matin vita mbote à partir à Paris à partir de Paris nous na continuer boka massa de moi-même babi elle sa ba jouabilité na bosanité ya kati penza à parler na Grèce na sauté et merci que Van na bosanité c'est bon c'est ça dit loi babi merci pour na soutien na va conseil David Lutete merci na Mikel ni ça la moi genre quoi et merci ingénieur trop de bravo Nathan permettre sur les cacates nisika oyo merci Mams Julisma babi resto oyo kangi pena masolo quoi merci Susu Miguel Pedro na bosanité babi nefa badjogo nefa badjogo vraiment na bosanité trésor Lukashi pour finir na bosanité Serge Tata Kibokolo babi l'homme à production pour boyoka yo pe na kati ya Luanda to na kata monde na YouTube donc to banda yango buso na kati ya Serge Tata Kibokolo place o ya club Serge Tata Kibokolo o apsal lelo Longe Baro ingénieur to bako so Longe Baro et ça m'a tous les spectateurs na kano tout ba monde que non te place mo boyo mena ka senda ko pas Serge Tata Kibokolo déjà on se retrouver makasi babi to kutani à la prochaine émission tout bazan na posa Wangla Yakuza ba contacter ingénieur to le bravo to bo benga ba contact oyo ouais premièrement ingénieur bravo zana pour na ba contact et moi ça n'a déjà le tournoi de zana garçon charmant zana mieux placé pour na ba contact nyonso et fashion plus zana pour na ba soutien donc nous avons une équipe complet pour na market na ba contact bon contact yo benga zaka plus 244 949 573 837 donc on a sur Bengi automatiquement aujourd'hui deuxième numéro ça plus 244 929 574 994 donc on a sur Bengi aussi directement bureau à Wangla Yakuza pour mamuno ces ala bien kuna nde osolana bango ba ko expliquer ndeni ko zwanga facilement et ndeni ko organiser et loko na po page Facebook page Instagram page Facebook Instagram partout au bazan pour ça babetaka Wangla Yakuza ba mo information sur ça donc kuna nyoso nga ezana ba ko se retrouver na facilement. Merci Wangla Yakuza. Merci à tous les téléspectateurs dans la ultime heure. Babi bo tout balanda émission na so ba sepeli nango bo continuer toujours ko s'abonner na kata site na biso www.angolaultimeheure.com ya ingénieur de bravo et longo nanga Moslène ba ofeta votre m'appeler la fourchette de la presse quoi. Babi to comme na suka émission na biso na tikisko miko nanga epa ya Wangla Yakuza abetela biso moi muke Deborah libele avocat ya binane te yeba kaka. Et ça plaisir pas la jango la mama kozala na mibali ebelende lobite koza kitoko biloka moins cher na wenzende benda ke bela ba client tala yo oboyi kokota libala okoya ngano lelo na kati ambiance na sa musique ya Wangla Yakuza ba whisky na meli epenga bakuti na lukata Deborah tombola Deborah libele avocat. Merci beaucoup ingénieur très de bravo et Angola Ultima Hora merci beaucoup dans la CPL Mingi
2020 et bandi, 2020 et bandi. 2-0, donc 2020 autre m'a dit dans Mamboundé en haut, Wangla Yakuza na bino, Mutunu Salinga Wangla Yakuza, Asaka Simananga, Bouzaka Libosonanga, Boapouye na Mutuna bino, et ça la peine de Makasi. Merci Nangola Mobima. Vous s'abonnez massivement à la chaîne YouTube Nangaï, na page Nangaï, non. Vous allez belé pour Nangaï et ça la bien penda pour le monde entier. Baninga tout ya Wangla Yakuza, la famille Nangeska Bozami et Bandeko Nanga tout ya monde entier pour le musique ya Wangla Yakuza. Merci beaucoup.